awa l'axe déjà que non moto ebimaki et yango bandeko bazwa kisiko likanisi ya kobuka pour que babiloko na bango ebeba te mambu masobele makambo vraiment ezalaki nde awa awa nyonso tu ezali bandako c'est que tu perds de peur bloc ebele na kati awa bloc ebele eziki owa bamoto yango eziki bloc ebele eziki bambongo bakoyiba bayibi bon ndenge moto bandi donc moto bandi presque bah c'est une bonne mémoire ça dit 13h30 et si la tient 15h30 bon benga mutuka sandite en tout cas mboka na biso c'est déjà mboka na biso ezapli tous batté tous de la sorte mboka ni to bengi ati esandi et na moto ansi sandé ayite ayite mais ne fort la biso moko yande ko bona na papa titi ça tout de façon que tout se protéger du lot mais moto mo peut éviter et bien wapi wapi te bon on est courant Tony courant ba tout mais to ba gande te tu ba gande te moto ko yeba ngo yinde moto ba na yima ga mo est-ce que ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chaîne YouTube et ce podcast, en tout cas, un grand merci à vous. Na confiance au Pesarabi Soka Nengzalaga. Et puis, nous avons l'émission Bandeli Tisuka. En tout cas, je sais que nous avons mingi, j'aime Nabino, partage Nabino, et ça bien. Surtout, mingi vraiment, commentaire, et ça la peine. Mingi. Voilà, quant à moi, votre âme, la serviteur, Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414, et donc on a Awa, Potobé Tamasolo, na si ma caméra na Zabongona, Ndeko, José Mungu, Mona Tchangoli Sanzambe, Mona Mouké, Nabangengenaye. Voilà, chers amis internautes, donc Léonaza Awa na disiki à Tchangou, et précisément na commune Masina, et Siko Wapi, et Soni, et Salamaki Lobby. Banda que Boukani, ya mazout, na pétrole, essence et sangani et pesa qui prenant ma bemakasi. Et yango ce qu'on a quitté awa, neko laksabino dépôt yango, toza juste na boulevard Lumumba. Donc ngamba bozomo na sima ya ndeko José Mbungu ezabongo commune ya Kimbanteke. Commune à Kimbanteke. Alors, awa, nous avons commune ya Masina, mais dans quartier 3. Alors, nous avons TPZ Radio, nous avons vraiment des dégâts qui sont et salaki. Nous avons comment les salaki des dégâts. Ils appellent malam mingi ndeko José Mungu, to poussana.
tout le monde a déjà. Voilà. Donc, Naza Awa. Et puis, là, pour profiter, il y a ça pena bon dimanche, les trios d'enfer, tout le monde bien. Bon, c'est Ronnie Malundama, bon, c'est Jeking Malundama, ainsi que bon, c'est Yannick Malundama. Sans oublier aussi mon partenaire privé, mon sponsor privé, mon vieux Charlie Wayunguya, Maman Coco Matantima, 001 Héros de l'ombre. Depuis Canada, pourquoi pas ça remercier mon papa que j'aime beaucoup, papa Simon Foka, Sati à Paris, ma sang moulon au directeur à banque, il y a maman Cécile Barabi, Maébik et Silate. Voilà. Tout pour ça, je suis. Tout ce monde, let's hour. Donc, l'accès déjà que non, moto et bimaki, et y a un bandeko, bazo qui se colle les au buka pour que Babilo qu'on a bango. Ebe bate. Donc bino bozomo na za district ya Changu na commune Masina. Donc voilà. Bozomo na bino moko. Bozomo dans na 4 awa. Je crois bien Zaki Isaba dépôt. Isaba dépôt. Alors, na on a côté na 4 naza vraiment toujours explication bien. Ngai na bino bato bazolanda biso na minute oyo nakati wana po ezala pena malo mingi mais na lasi mino kana libanda awa nakota siko na kati to la pena na population surtout mingi ba maman bateka na kati ya dépôt et kozala vraiment bien c'est juste après merci bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofere nzambe tata esengo nanga ya libela moninga na voilà mbote papa bon dimanche bon dimanche merci papa ok merci beaucoup comment on est papa grâce avandi wapi avanda ngamo masina na ngamo ni nasani ngako lukambo awa na masina ok yebisa biso nani bo bengi biso mbangu awa esando esana makinde ngene esandi oyo papa na ngai auna pusa na wopi ya zeli na bimba awa ni yetemendo na moto na sima tina sima kuna kutu moto tika ngenge yebo papa to misi bana misatu na awa to bukine bazalaki wapi bazalaki na kata ndako kata ndako na sima so na sima boko mona awa moi je connais maison avec une maison mususu na moto to bendi bango pande o bendi ba bimni to ba ba to belé na ba ji qui va jouer banda donc mawa mais to bengi anti esandi ni na moti anti esandi ayite ayite mais ne fort ya biso moko yande ko bona na papa titi ça tout de façon que to se protéger du lot mais moto mo peut éviter et non wapi utoli wapi to bon on ezaki courant Tony courant ba tout mais to ba gande ti to ba gande ti muto oyeba ngo yenge muto abanda yima ngamoya est-ce que cause ba deka ba kufi te ata muto moko te bana bane misatu ya kolo sikande ko ba misaki misaki misi na biloko ya bina kati to misi to buki ko ozomona to buki ngo poto bimisa ne biloko na bana wana bala men ninga tonto o misi bona se tolo wana o to zomona wana ok tira tolo wana to kotia to buki donc bo bengi mutuka esandi ba chauffeur ba yena bango te mutuka esandi ba yete
baye te est-ce que ah na changu pe na ba commune na bino na ba maison communale na bino ba biso ya sande ezali to mona bango te po la wa pena kuto ye bango ndete to ye bango ndeka ndete po action oyo te salami papa ne moni a tuero bukana awa biso ka nde peuple ba prendre ko yele na la police to protéger biloko kaka oyo ya bato nene to buki to bimisi bana misaki to zi wale kala sima po mona. OK, voilà to kota na sola pena papa na sola pena papa eza pena bien. Bonjour, bon dimanche. Bonjour. Okay, merci beaucoup. Vous allez tango pena mote pelaki loko na guerre Goma. Vous allez Pe na zalaki. Vous allez été moki lisolo. Babetenga lisolo wa no. Est-ce que tango ki lisolo ça kondeni? Tosalinga pasi toyoka ke non ndako ezoswita boye andeko bazalaki esingasinga na babengaka mituka sandi esikalaki koya te ti bango basali d'effort na bazelu bamai kobisa bana na bafenetre donc esali pasi mpena makasi komona ndako ya monene etikala likolo ya pasi. Donc toloba awa sikoyo oyo eza depo ya nini? Bon oyo babuki oyo eza depo ya essence. Essence. OK. Na nsima bo eza parking ya mituka bateka bamasango bafufu bavoyage bandile ya so kota nanu ye moko sana étude nini ekoza ekeno mpona moto wana epela? bon nde babetelinga lisolo wana ntongo bayebi te kote mpena moto wana eutaki te bayebi mpena bamonika moto yemba mo boye me moto mpena bamoniki moto aba kaka limeti to mpe ya elo mo boye elo te bie courant mpe te phénomène à moto eza mwa suspect na kasi bomona ngo mpena suspect mwa flou so bokondane gouvernement le gouvernement ozala mwa défaut peut-être soki courant wana tokoloba. Voilà, merci beaucoup ndeko José Mbungu tokota biso na kati totala ndenge papiloko esekaki yango tolobaka papa na biso Daniel Ebumba lobaki bamituka wana bapolicier et batie incendie bamituka fo ezala pena 24 communes il faut ezalaka partout ezalaka te na bacommune ya likolo na ntango awa mutuka incendie eza te ndako ekopela po baya nayebi te balongwaka Gombe balongwa Lemba ti bakomaka awa die bon nzambe ndenge alakisa toujours bolingo na ye ndenge akontinue toujours kobatela biso yango moni bana na bazalaki protégé tokoti siko na kati awa tolakisa bino moto ndenge ezalaki bozomona bino mondeko José Mbungu baji oyo si je me trompe pas ye azalaka na kati ya depo wana place olakisi bino libanda wana baji oyo bozomona oyo babimisaki yango na intervention awa toyebi te so ezalaki nini tokosona responsable numéro 1 ya dépôt abetela biso pena lisolo et vous appelez malamu mingi donc sans plus tarder nazokoma wana akoma to solo na papa et kozala vraiment bien. Bonjour, bon dimanche papa. Vous savez tout sur la biso. Vous êtes bien té hein? Ah donc c'est que loko ça le bien té. Et loko ça le bien té ndenge sande salama kiawa. Voilà papa na kita micro s'il te plaît. Et loko oh salama erne. Ils allaient à 11h hein. À 11h à 12h. Fandeka subitement ba moko nga moto mbala moko onde salamira bon nde ba ziki ya mutu yaka mutu akofi azate surtout toza envie na bana pe bazaki nzamba bateli biso malgré biloko eziki mais surtout toza envie. Mais ba tebele baleka ba mona kino déjà dépôt ya ba foufou mais essence c'est comme ndenge ni bon
eloko wana eyelekela nanga mo mpe makasi parce que nga mona nalingaa te essence ekota na lupango wana nalingaa te nalingaa te essence ekota na kati mais nazoyeba te moto yango mpe oyo ayaki na soki na début esa nde nazoyoka après événement baparati eza moto moko akota ye na mwa débudo moko essence awa bon moto yango nayebi ye mpe te nde mpe évidemment na esalami donc nazala na recherche nayeba nano moto yango nano na minute oyo nazoyeba nano te yango epesi yo mpe mwa donc stress wana yango esalaki no nzoto ezala malamu te eza deya likambo deja esalami déjà likambo deja esalami boperde mpe babiloko ebele na kati awa babiloko ebele eziki oyo bamoto yango eziki babiloko ebele ezikiziki bambongo bakoyiba bayibiyibi bon biloko ebele donc na perde biloko ebele moya lobela yango eza te mpo deja ekei to bakota amoni moto epela bato bakota ezali mpona kointervenir te me bazosu mpona koyiba yebi mboka oyo soki eloko esalami oleba sunga me bayaka nde mpo badétruire lisusu oleya kosauve me bango bayaka mpona koprofite koyiba donc kosala babiloko kozwa babiloko oyo ezosepelisa bango bayaka mpona kosunga te donc majorité bayaki mpona kosunga te me mpona koyiba babiloko koyiba bambongo bon déjà esalami déjà. Merci beaucoup papa. Et maintenant, étant que responsable numéro 1 à dépôt, alors tant que mon qui bloque à bouer, vous avez numéro il y a chauffeur on a incendie. Ah bon, ndenge déjà comme là qui na talaka ti obenga ti bayaka, mboka na biso ndenge zalaka. Ato benga kelenge zaka retard. To bundana kana be fa kana ba jeune, le to salaka be fa wana. Pona koboma moto wana. Na changu awa to pe na commune Masina, ba mituka na pe zali. En tout cas, na za information na moto. Na za information na moto. Na tikala pe omo na pe na ba commune na biso ata. E ba no te zala place tel. Na tikala pe omo na moto. OK. Ah, yesko ebike non, fufu ekotaka. Okota ma juste, okota essence te. Alors, ton ke lo mo ndengona. Tala caméra, ko lobani. Pona koyi kolobani siko parce que obika ayo te kaka fufu siko ma essence ekoti ma juste ekoti eloko mo ndengwana koyi kolobani alors bon eloko na koloba ezole eloko de salami donc na mona solo mi oloba te déjà effet de salami na oloba soni déjà salami déjà oye bungi ya mutuya kozana na bomo ya eza blo mokili tokutaka yango totika yango na obelisa mutu te que non na raisonner belé te nzambe moko ayebi peut-être on nzamba bongo si liboso na yebi te donc nazaka na courage musu ba teta pe ba ndenge na bango ba chantage non kuna mote peli pozo alupema mo bilo mo ndenge wana yebi ndenge kine tambola lango voilà bon eloka lupemba so botama na lupemba ozaka mta lupemba so botama na lupemba te to forcer ndenge nini esimba te so ozala da na lupemba obana ozalaka moto alupemba mais so ozalaka nango te ato force ndenge nini esimba te parce tomona bamosusu asimbikisi mpona mbongo makomi liboma me mosusu asimbikisi esimbi donc ezalaka motu yo moko ozala na lupemba na obotama nango c'est ça so oza moto alupemba ozalaka moto alupemba ngai nayebi nazalaka moto alupemba ata oyo ebebi lelo oyo eki lelo na okufa pauvreté na obundana kaka nzambe afungola banzela mosusu donc c'est tout. Merci beaucoup. Donc, tu comprends, papa, il a vraiment émotionné. Et puis, c'est que tu as malade en santé, il a vraiment bien été. Alors, ma père, depuis le bloc belé, donc je suis au moteur à battu. Moteur à battu. Donc, moteur coûte Ziki. Donc, Ziki vraiment. Ils ont perte. Ah! Il y a un côté qui est sens. Non, la côté qui mange, je ne sais pas si vous n'avez pas foufou. C'est la normalité. Mbote papa. Comment est papa? Ça t'est bien? Tu te quittes quoi? Oui, il y en a. Donc, il faut comprendre, il y a un issue. Donc, voilà. Merci. Donc, ma papa, maman. Beaucoup pas si moi, il y a baba. Donc, il y a le baraté. Chola. Voilà. Donc, na changu
dans la commune ya Masina awa et siko wapi et Sandi et Salamaki depuis hier. Ça met depuis hier et ça des pomoko et bombaka mabota ebele. Ba bango bazawa et ça des po bombaka ba mama ebele. Alors ming toi qui a oba bengela biso et ça pour que to la kisabino ndenge moto pelaki ndenge moto pelaki donc je suis pour ça na sona ba papa et ça pena malon ming donc voilà. Bonjour, bon dimanche papa. Bonne santé. Maintenant on voit qu'on a Kanda. Ok, comment on est? Comment on a JC? Papa JC, le moto donc est là qui a aux sur place. Moto biso zala ki to boka ba mazuka na biso kuna. Bobo nini? To boka ba mazuka na biso. Mazuka c'est quoi? Mazuka moi kwede na biso to boka kawana. Bon bala musi biso kuna ke base na bino kuna eziki bino koto ndeni bo boka ba mazuka. Ndeto sutuki pe ndeto. Ada mazuka za ko to benga zododo. Moi zododo na biso wana ndeko. Ba yango pe. Na boka kango ya. Zikonde to tiki yango pe to yawa. Total la base côté biso tukole. La ndeto sali ndenge zala zalaka. Par rapport au tine boko kuta biso pe kaka. Ça va. Tous on a besoin d'explications claires. Na poussa na sona bandeko. Non, quoi il biso moi musique hein. Oh il biso vraiment pardon. Bonjour chef. Bonjour. Bon dimanche hein. Merci. Merci beaucoup. Papa Dana sona yo. Comment on est d'abord? Junior. Papa Junior vendu où? Non, vendu précisément ah. OK. Et nous quoi c'est la magasin? Bon. Nous vendons après sur autre ça. Donc on a plusieurs moko bando chargé babiloko oyo jaka na popo. À côté na kati abimi rapide. Ami sopeli mai bo me hôpital na ziki. Wa bino boye ba yité. On peut éviter. Allez, lokola yemo mkola chance azaki a surtout qui a bibe essence. De Tolandi, tant Tolandi, misi première bidon. À Boaki, na jus na Boaki. Tant on soit deuxième bidon. Donc il soit qui déjà moi ba pota et sauter na moto à bando zika. Ndende comme ça qui a tindiki abini. À la seconde ndenge ya kisu makasi ton jus ba bidon nyon soit netikala. Voilà, mais ah, tu sais que ça, tout le monde a ba kwanga et tout le monde a ba fufu depuis to kota awa et dans la moni mazuste essence té. Alors il le connaît où t'es qui wapi? Te ba bidon essence c'est ça qui on a. Ah, boté ka ngopé? Ba te ka te voyage. Ah d'accord, OK. Et tomber pe ba charger ba biloko voyager. Ba bidon pe ba ngeba charger on voyager. OK. Lokola ezwaki bando lamba ba boaki makala. Makala tout tol. La chaleur à tola na mousse ezaki na sima nango. Et moto. Ye cousin lokola aki akuti moto wana. Et puis si moi panique a ju mousse wana boaki on sous côté baissant ses alaki. À la ju mai dans la boaki nde moto joaki ye motel bosa bande non aussi. So bo sovaki ndeni. Yé moka se sovaki ta abimaki mbangu. Bo sopelaki mai. Ami sopele non premièrement mai yé moko mais moto epelo. Epela kana nzoto. Ndeba traki ba sopele. Donc soki moto soko ziki na moto. Tant moto epelo na nzoto. So sopi mai yaka suma kasi. Yaka suma kasi. Ah bon? C'est que moto est essence. Ça dit le voilà essence soit mais beteke. Ça dit azaki déjà dans des motos les autres par rapport il y a maillot se paye la essence soit à la copine ça dit yemo na somo c'est dans me bois kili amoni ko mete na bibi na somo wana na ziki na batata la pe moto de luka ko ko kele na maite ko mite adu luka ndenge na bomite na ndeba bomaki sili on va le ba pour soigner ding on va à l'hôpital azio j'ai des choses on me mène à l'hôpital. Dès que le patron n'avait pas compris qu'ils en avaient essence, à 4 kuna.
ils avaient déjà danger de risquer qu'ils vont perdre la vie humaine. Parce que la vie humaine, ils ont qu'on perd des activités. Ok. Donc, patron a compris que aussi qu'il y a travaillé dans Yona. Il a compris que na quand tu connais dans la essence. La rapidité à côté na quand pas de blender ce qu'on va au tikalaki. Aba de bimisa bimisa les bosses qui sont normal à PC. Ya boîte. Ya mi balé. Au déjà bande ko sointé. Tant déjà on a ko sointé wana ali tant il pas si bien go aller. Moto zi ko moto so yende ko mo azala ki wana aga atindiki de sopele moto moto ne sopele ba sopele mai ndenge moto bandi donc moto bandi presque ba c'est une bonne mémoire ça dit ba 13h30 et si la tient 15h30 bon benga mutuka sandite en tout cas mboka na biso c'est désolé mboka na biso eza toujours battre tous de la sorte mboka ni mboka na biso par rapport parce que na moni monia amoni de tourner mutuna moko a tout dans dépôt ça dit dépôt ba foko taraba masangu auto ba kwa ko taraba ça dit tout le monde a tout dans ba service de belé ko taka o ya ko za pour ba mbongo na tous les services parce que il y a l'été ko taka ko taka mais c'est regrettable tout ce que le monde a ni intervention moko entouré na deux communes mais ça comme là qui mateke na masina assistance à bourgmestre ça yité ndenge moto tikelo bana ndenge ku faire c'est dire intervention ko ya ba jeune ou ba ego kota a na obiso to zalaka ndenge to seleke ko buka libanda parce que moto ezali na ndenge ya boye bato bazali na choite ba bimeti libanda ko buka libiso ya ba maison ko na ko basa intervention ya ba biloko ezali na ndako na ba mbongo ya polisi ndenge ba bimisa kiango ce que ba jio to monde ba jio libanda we bi point ba jio eza ya yemo responsable Azana dépôt ya ba jio OK alors ba parce que le roi pour les aramis le plein so mutu ke il décharger ba tika ngo presque libanda qui so ba kiliane ba ye ka ya ngo ba yo ndoko ezaki libanda de baba ba jeune banga ki moto ezaki le roi libanda ba lulu parce que ko intervenir ko boko mo quelque part ya ebele donc mutaku fite bongo tozi témoignage libanda ke bana moko bazali pe na kati bon ya mwana wana ezaki boye lorsque bana bazo sakana lokon c'est le pongo munene ezaki na 3 ou bazaki na 4 ya moto wana bazaki na moto gizi ko to bato bakanga bana eti mo panique ndeko oyo moko oyo ya tikala na kati na mama na ye na kati azobelela nana za awa moto a répondre te koto moto libanda bate epela ntango bango bazwi makanisi ya kopanza na tole na kote ya mopanzi bapanzi tole ake avuzi nde mwana ye kobima mama na ye mpe aprofite abimi po bango bato bamonaki seni ndenge mobile ya yane parce que o azwi moto wana mobile ya yane OK bango ni sende moto ye pili na nzoto lokole mo iseke tikala ka ya ngara ya koto bato bapanzi nde esali bango ba facilité babimi basi sauver donc na changu awa précisément na commune ya Masina bozana ba mituka ya anti-incendie te ezate moto ekufi eyaki pete bobengai bango batika no mavero est-ce que ndi na mboko ezalaka ta na liboto est-ce que tozalaka ta na mais na ba maison communale batia ba numéro na ba maison communale soni o bato bandolo bakaka ezala un aéroport ka ezala un aéroport bomona ya binango te tomonango pete paye pete OK merci beaucoup telle caméra ni le kolo bana gouvernement congolais surtout na acte o salami moto peli mais mutuka était o kolo bani place wa bozaka pasi déjà pasi ya pasi quand aux entourés na deux communes on peut eza ya musika te quand toyeba na pays ya baninga na chaque commune mutuka ya anti-incendie ezalaka na place totambola tomona mais oyo biso na bandila eloko yango oyo ndeko na nga lobaki tous les services eyaka awa ezwaka mbongo ba machine oyo eziki neti oyo eza deux machines otombola ngo stabilisateur ya sika ba congélateur deux machines oyo sukolaka ba mituka oyo pompa mituka OK il y a ba kokotsa on a dépôt
Pona pourquoi babimisaka basa musala. Donc bien de beau foutant. C'est ça. Ah, ba niveler, ba iloko ezebele. Mususuka, oto kumetali yango. Ba iloko ezebele. Tous en a perdu moko après c'est que tous à la lésité. Ah. Mais attends, mutu monte assister biso. Na bato ba ko za mbongo ba ko ba yepete. Attends mutu te. Sauf que ça la machine moko. On soit comme mbongo avant de awawa. Ou to bande ko ta. Ya ko za larme mote peli mama. Papa kimina. Tout le monde a une explication, on appelle ça biche ça la quitter. Commune à 0 mètre. Mutatika koma à Saté. Mais il y a des gens qui sont moi si na mbali. Ba oswana. Ah? Ba ibakangi. Oh. Soko zo tambola. Ba ibakangi. Et fonction vagabondage. Ok, merci. Papa ni noko bakse na papa loba. O ngana ko. Ba mituka ya kite. O ngana ko bakisa. Eza soni. Eza soni na mboka na biso merci. Lokola moi opportunité à boyer parce que ça nous sur le bâtiment. Au moins na nous sur les biso était épé biso pour te comprendre que tous a vraiment abandonné. Gouvernement ça m'a belé fort à ça là. Yango yo. Nzamba songa posita Tshisekedi parce que oh nous sommes bitumba mboko je sais mboko faut pas formater mboko eza ko pour la port parce que OK intervention moko eza la baté mutumo ote ko protéger bino mutumo ote ko ya ko rendre bino visite na ta ya dégâts locaux ya boy bena ibiki population eza ke bile bato ba tchanga ba téléphone bato ba filmer na ibiki okile au monde nzamba songa makambo esalama lisusu te po eza soni makambo esalamaka na Congo mboka munene boye esandi bandi banda 13h30 ti 15h30 ami tukana yete mutu moko monani te kaka ba jeune garçon ba bundu biso moko wa boma boka ndenge kataki pete sili batikali pe komona na te ba yete pona bango Congo ezaka munene ok Congo eza munene te nous tous senga batsa biso ba konjo baza capable de diriger to ebi ke manu sokelela malamu ko ezali ki pena ngwa. OK, merci beaucoup chef. Toro comment comprendre biso place wana tout à la ba bloc ba ndako bukani awa pene pour expliquer biso parce que tout ça awa donc en tout cas vraiment c'est très honte ba mituka ba anti incendie na aéroport ezaka tellement ébélé et en plus bafutaka ba taxe na bango normal bafuta ba taxe na bango normal bagent à l'état bayaka awa service ya ANER service ya DGM service ya DGRK bayaka awa voilà awa nezaki mambu masobele makambo vraiment ezaki nde awa voilà awa nyonso tu ezali bandako c'est que tu perds des nyonso voire même na bakazi ya masanga ba to somba nyonso nyati ba milango tozomona ho zaki na masanga na kati OK nyonso to mo nyonso perdre baji nyonso baji voire même na basiloko ba fufu hôtel voyage bon nyonso to donc awa ezaka nga awa tozomona voilà awa surtout awa vraiment baji yango oyo mpena ekangani ezala boye te ezalaki ti likolo OK nyonso kitikititi na kati awa tozalaka na bacharge téléphone to perdre tous les téléphones en plus na ba téléphone to perdre bandroid ne que belé EKI pena c'est vous les perdants bien de beau foot yango bisonde
lelo bajango basala te lelo travailleur ya maison oye voilà expliquez biso pe bien ils a passé bonjour papa comment est papa comment est papa Jonathan a baigné loba hein obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela